Oyo mali sasa nini? Oyo mali sasa nini? Na tongo boye. Boka motebo gangate. Eza koko mulunge. Na lobi na bino, bo tambula ki trop. Bo s'abonner trop. Tanenge pine lingoli yangai. Pousse na ngamoko, mais pine elingoli yangai. S'abonner massivement. On en français balobi, tandis que le soi-disant le sens que soit qui me passe que. En anglais balobi, akutumeki wantu. On a chaîne zaka moko. Ebimi belé, totali bangote. Ebimi belé, tokipe bangote. S'abonner massivement. Nabi massivité massivement. Na lobi na bino s'abonner na massivité. S'abonner massivement. S'abonner, ça ne sera pas mon corps. DKS net. Le DKS net. L'actualité est belle. Olingo mona ba théâtre. Okozoyango. Olingo mona ba information. Okozoyango. Olingo mona ba mission éducatif. Okozoyango. Olingo mona sport et loisir. Okozoyango. Frère Eddie Minzé na Londres. Après Sofouka en Allemagne. Maman Mimi Kos na France. Frère Eddie Minzele. Papa Moulunge yoyo. Olingo mona ba gag, ba série télévision. Ba série oya bien. Okozwango. Chaîne ezaka kamoko. Totambula ki mingi. Kote kuna. Balali banana. Côté Balandia DKS Net, chez bien moi votre humble serviteur, les Goliaths de la presse congolaise. Mbote na bandeko nyonso ya Australie, mbote na bana nyonso ya Norvège. Lelo ezali déjà 3 ans autant kondo Roger Vika Mundweri atika biso peloko la presse tolobaki tokoki ko lala boité photokoma a na nécropole entre ciel et terre koya kotala isika wapi kondo de fin Mundweri azo isika na ya kopema et Mundweri azalaka mutu oyo abandaka ko ipate na ba film belé et bato bayebaka mingi de fin Mundweri na ba film na ye mingi abanda kolata kazaka o ezalaka mingi ya lokumu nde bato belé bandako benga ye Mundweri vantar azaki moto na kati ya ba film abandaki kopesa o ezalaki le meilleur na ye et azalaki à chaque fois so quoi zo jouer il faut beau sentir que Mundweri ndazo jouer na kati wana et Mundweri azalaki président ya groupe Lisboy oyo wapi abandaki kokamba groupe yango kina moya lelo yetikala na maboko ya président Gaou yende yazo koba kokamba yango et à travers ya ba film na ye ba leçon mingi batu batira tina moyo ya lelo yo et porta éducation na mabota ebele donc ndeto yaki awa na nécropole kotala isika wapi nkondo Roger Vika Mundweri azwa et pemelo na ya libela bongo tozozonga tozokende isiko wapi messe et action de grâce ko salama na Sainte Agnès isiko wapi abande ko sambela kuna na église ya catholique to simba ete na sima caméra ezalaki mwana mboka Aristote Nsanga le moindre de tous donc tozoko ba tokuta na pe na ba artiste belé oyo bazalaki naye et on se retrouve tout juste. Tata alingi boye
na bato bonso ye apesi ngai nabungisa moto moko te kasi nasekwisa bango o mokolo asuka tata wa ngai alingi te baye bonso bamoni mwana mpe bayambi ye bazwa bomoi bwa seko ngai nakosekwisa bango o mokolo asuka. Boboto, Boboto, nani mokozi, nani asangisi biso, tupetelie maboko biso. Lelo tozali awa pa kosambela kwa ndeko ya biso Roger Vika. Tosangani bolipota, tosangani bo bandeko bayebaki ye bazaki pembeni na ye pa kokoba losambo po ya ye kasi mpe kokondola mayimaso asali po ya biso boboto. Na ntongo ya lelo nazali koluka na koloba nini mpona moto amonene lokola ye. Nazwi ordinateur na ngai na fokoli na bandotala na nga basérie oyo ye asali boboto, na bandotala na nga batéâtre avant midi nyonso. Na pokwa lelo lokola babisi biso lebandela misa toye kolela te kasi toye kote totondo nzambe botondi mikanda misantu toyoki elemo ezali kolendisa biso kote toyeba ntina ya boboyo, ntina ya likambo oyo Nzambe apesi biso. Eloko ya liboso ezali reconnaissance. Bosangani awa ezali kolakisa polele te bolingo ekufaka te boboto, bolingo ekufaka te atako bomoi bwa biso awa se ezali na mbonga eye tokotika nse eye tokotika bato oyo bazali na biso kasi toyebi te bayebalingaki biso atako tozali te bakokoma kolinga biso to baye tolingaki atako bazali te tokokoma kolinga bango pamba te bolingo esilaka na liwa te boboto tobeteli nzambe maboko makasi mpe bolingo esengeli kokufa te kosambela oyo babengi intercession mpona moto oyo tolingaka ezali sambo makasi mpe yango tolingi tosala na pokwa lelo kosala intercession ya biso tosangani mpe tosambela nzambe mpona moto oyo tolingaka kasi tosangani mpe pekisa nzambe merci mpo opesaki biso ye merci na maso tosali na litaki yango sapopo aza koloba te asali oyo nzambe atindaki ete asala nasali oyo nzambe atindaki ete nasala sikawa nazali kozala lifuta soki totali papa molobi tokoloba azalaki na biloko ebila kopesa biso lisusu tokolobaki te asi mikoya nakaya kosala bafilmi komekoya abo kosala yango te soki batali te oyo ye na balingana ye basalaki avant lokola te awa tokotoka ndako kongo na bayebandani art na culture bango batiaki libanga esika na basusu bakotonga boboto esengeli topesa valeur awa tokosambela mpona ye topesa valeur na mosala mpe na tala oyo nzambe apesi ye tokosala yango bango te tofungola miso na mayele toloba na oyo nzambe apesi na moto oyo lolenge nini tosengeli te tokolisa yango lisusu mayele nini tosengeli kosalisa po ete oyo ye asalaki ekende liboso po ete oyo ye asalaki ezwa valeur koleka na ntango ye moko azalaki awa
mokonzi nzambe akelaki biso asalaki se mikolo sambo kasi mokolo nzambe azali kokela mpe nzambe akokela lelo na nzela mosala ya bino na nzela mosala moko ya biso yango wana oyo nzambe apesi biso te tosala ezali na biso moko te ezali etuta lokola nzambe mpona lobi atindaki biso te tosala mosala mpe na tosengeli na lifuta kwa mosala wana mondeli asalaki wele mosala sikoyo etikali ya biso nini tosengeli kosala po ete mosala ye asalaki ekufa pamba te bato bakosala yango te boboto bokotie susu amiki epai ye azwaki na maboko ya tata akokundisa moko te nzoka ndenge ba biso bazali na mokoli azali kosala nzambe ya solo azali comédien artiste akosala po mosala na ye na comédien artiste etindi ye kasi azali mokristo ya solo mpe mokristo ya biso akokoli makoloba nini akosakola moyambo ye akosakola moyambo ya lwile ye akoyamba lisanga ya basan boboto lisanga ya basan oyo babengaka se communion de sang mokristo ezali kaka te oyo azali na bomoyo kasi mokristo ezali oyo nyonso azwi batisme na komba yesu kristu oyo nyonso azali koyikela na sekwa ya ye oyo nyonso alobi te nazali na bomoyo ya kristu soki naweli na kowa ya kristu pamba te nakosekwa ya kristu mondoli asakolaki moyembo ye mokolo na mokolo mingi mpenza oyo mikolo na lobiko na yabi eglise santu katoliko lisanga ya basan olibisi masuku sekwa ya bato bomoko lobiko amen ezali lokola récitation te ezali bomoko ya solo ezali vie mpe engagement engai awa nazali mokristo oyo bangai bakosila awa na sete pamba te nazali koyamba lisanga basan tozali na kati ya lisanga basan tozali baya kolivia na sekwa pamba te yesu kristu oyo tozalaki na nzela batisimo ye asekwaki mpe ayebisi biso na buku ya jean bayenza bapesaki ye akobwaka moko te soko totali na buku ya jean chapitre 11 verset 11 yesu kristu akoyebisa bayekoliba ye tokende ndeko ya biso lazare alali boki mokristu akufaka te mokristu nde alali boki comédien akokufa te comédien te apeli pamba te mosala maye mokolobe na ye bokoto moto oyo azali artiste akokufa te artiste akozala bobele seko na nzela ya mosala ye asali mokristu akokufa te mokristu akolala boki artiste akokufa te artiste akopema po ete oyo ye asali elobela okoko ya ye eloko tosengeli kokanisa bandeko bangai ezali te mbala na mbala tokokanisa liwa mpe sekwa ya ndeko ya biso to elike na sekwa ya ndeko ya biso tokanisa te awa tozali na molili awa nyonso tozali kotambola malamu po ya biso tokosala te nzela ya biso ya solo tozali sema ndeko nzela mpe tosengeli mokolo na mokolo tobilenge po ete ala babeli biso akitaka invitation na nzela eyo ya bato mosusu tokende kaka bakaka bato mosusu boboto tokende kaka po ya bato mosusu po ya biso moko te esengeli akosambela mpona bandeko tosambela mpe mokolo nzambe po ya biso apesa biso gracia etolonga mokili oyo bato baye babilengeli soki tozalisi na yelo moyo mongalo ekoki nazala lesekwa kokende pamba te na bilengeli ezala pete okozina na bilengeli te pesaka lisusu bonga pesaka lisusu likolo te soko abengi ngai lelo nasengeli kokende na esek regret ezala te pamba te awa esili biso nda ya se tozali na ndako mosusu oyo likolo misisa na biso na solo ezali awa te misisa na biso na solo na bakristu ezali oyo likolo yango wana nakokaki ye awa tozali kotondi nzambe kotondi
akosenga na bino tokanisa eloko moko oyo mama mobeli asali kaka na biso mpe kopesa biso eseko tokanisa ya malamu asali kwa biso toseka na kokanisa ye mpe tosambela mpoka ye pamba te asali koya ekozala mpe asilisi yango lokola nzambe alingi oyo etikali biso tosala mpe biso tokolisa ngo likolo nzambe mpe amelisa libota na ye te awa ye azali likolo akoma kosambela mpoka bango bondeko ekitela na kati ya libota wana bokamwami ezala te wana te témoignage ya solo tibaye ye akikaki bazala lisaka baye basalaki na mosala elongo mpe libotani mobimba nzambe akoma koyebisa bino nzambe akoma kotambolela bino mpe awa tosangani tokosala tete bokolo moko tokokutana na ye pamba te ezali kokamwani ya wangu mokoma moke wazala mato ya koyoka lokumu na yo toketeleza na il est nécessité. Qui celui qui nous a dit qu'elle a osé que sa papa nous venir pour venir sur le Sika waomoni na mbali kubadila kanzande umaya nisala n'obiso. Mokonti atisa bango ekoti ya lokumu ya bato balongi etumba mpe bakozala na ye seko tosambela.
Merci à l'association, il y a pas veuve, il y a artiste,
Merci d'avoir presté Nyonso, d'avoir tout théâtre Nyonso. N'abanina Nyonso la presse pour assister à Nyonso. Et à moi là, si ma missa, bandego maso, pour le balade Nyonso, tout pour la esplanade pour la malie ici, l'Italie Nyonso. Merci. Papa. 3 ans déjà Outa de fin à Tika Biso et les lots qui na missa kota landenge merci action de grâce et puis nini oyo zo simba vraiment ya motuya oyo illustre disparu à Tika là. Ah nini ya motuya makambo ezali ebele mingi penza parce que ya zalaika muninga ya masanote kasa zali pe muninga ya ecclesia ya moto yeba na ye na masano théâtre to bana na liboko yeba na ye na makambo ya église. Il est dirigeant à Sainte-Agnès, il dirigeant à Saint-Martin, bango babandi théâtre na Sainte-Agnès, c'est ma besoin ko ba théâtre na Saint-Martin. Donc ba mabonge zali mingi aye ko koma encadreur nanga na SCJ. SCJ li koloba équipe de cadres de jeunes. D'ailleurs, c'est on a benga na ba chef. Donc chef qui veut dire commandant honnête et exemplaire, formateur. Yango na chef na biso. Donc aza tozaki na ye na complicité moko ya makanisi pe na makambo ebele prévane que tango bapesi biso to simba district ya Tchangu na NTPC tozalaki kotambola lokola tolali biso nyonso esika moko oyo nga na kokanisa yango mpe azalaki kokanisa eloko moko te nga na kanisi ye abetango mwa karate ata azali te soki ayoki ke nga nalobaki likambo boye ntango ya koya akoaprecie kaka e vice versa réciproquement nga mpe nazalaki kaka kosala se bongo donc mabonge eleki mingi ke mwana alobi ezali te me lokola mote alobi molimo na ye mpe mana boboto nayebi ke chief kuna oza lokola intercesseur kobosana libota na yo te kobosana mpe troupe na yo te moyen kuta oloba eza te eza ebele
so bando tala otalobi nzambe muta modeli boya ozonga sonde ozonga mokoloni en tout cas tomona te o ya sala ata bato baroyana bango basala lokola yeme basala ndenge ya sala kati ba souvenir ezebele ya malamu na papa Mondweri o ya sala ka awa kotala suna mesa lelo pasi na kati ya motema nzambe moka yebika na o ya sala kaka ba souvenir ezebele kana moni kuto ya kolobeza te absence ya ba président bela ba groupe ya théâtre na messe o ya lelo elobeli bino vraiment nini bino ba mama be bon amoni kamba olobeza te bon musa akufi pona ngana mona so mutakufa kufi na yeye pona ngai selonga so mutakufa kufi esili pas je l'équipe déjà ya magama nzambe so déjà zo mutake na histoire etikali ya biso ndeto tikali biso to bongisa pe polobi na biso peza malamu polobi na biso peza la peka vidi bon bazala te maloba nini ya malendisi o tango nyonso bozopesa mama na biso Yvette bon eloko na koyebisaka mama Yvette bopesaka mama Yvette azala makasi parce que totikali na bana so oza makasi te okoka te atikali na bana en tout cas manzambe apesaki makasi akontinue opese makasi abokola bana lo eza to bana wana eza bolamu na biso ya lobi tokosepela mpona bango nzambe apese makasi akoba kaka loko aye moko azwaki papa Mondweri ayebaki ntina toloba akolembaka ata mokolo moko te mpona kozwa charge ya baorphelin wana nini oyo okoki koloba na misa ya action de grâce oyo esalami mokolo ya lelo mpona papa na biso défunt Roger Vika Mondweri? Merci. Commentaire na kotia mpona misa oyo sango mateya ateye tukinga makasi Alexis apesi valeur ya artiste comédien abi artiste akufaka te mpo baevre ne ezali atravers bato ya baevre na ye aeza neti artiste alali alors elo mibale na kangi abiki misala na ye wana basalaki baboma yango te donc kombo Mondweri ekufa te tokontinue toujours kolamusa kombo Mondweri ezalaka kaka eloko ebetinga ya mwana eloko ebeti oyo yango wana kolamusa kombo ya illustre ekufa te mais nini oyo okanisi vraiment mpona kozongisaka ntango nyonso kombo to mpe incarnation oyo défunt azalaki nango na kati ya basene? Bon mpona koluka te mutu nete asala ndenge aimite eza pasi mais à l'avenir ekoya kaka mais na oyo azolana mpe ya mwa moke ya ndenge wana baza na bango en tout cas tokosala nyonso bafaçon wana ya Mondweri ekufa te ezalaka kaka epuis ekozalaka na kati ya groupe. Président yondo tikali na groupe kokende ya papa y avait un départ ya bato ebele batiki yo nyonso wana na kotala boye makanisi nini okoloba na ntina yango ndenge baacteur to mpe baactrice ebele baza lisusu pene na yo te? Mais wana nayebi te so bozokango mpa Europe batakala nyonso bazali oyo balongwaki banda balonga kala ya kala kutu bamuke ebele tobanda na bango ti lelo baza na bango balongwaki nde boyokela yango so ye na répétition komona toza komona batakala bazali nde tozala tomoni absence ebele ya balider ya Tchangu nyonso wana lokola mokonzi kotala ndenge nkondo Roger Vika Mondweri azalaki kotala misa maleki bakambi ebele ya bagroupe ya théâtre bamonani te na misa nini okoki koloba na ntina yango? nde baye te bon elemo tokopesa yango mpe foti te tolansaki yango mais tobetelaki yango sete makasi te il a fallu tobetela yango sete to invité mais na makoki baconjoncture toza nango na groupe pour le moment namoni mpona kobengisa bato mingi ezalaki te tosala yango en famille yango awa soko ezala ozomonaka baprésident mingi baya ya Tchangu ya libana mpe bayesi même absence ya bamembre ya bureau ya NTPC tomoni bango te na misa yango te bazali nani président ya bamembre ya bureau kuna te en tout cas ta moko aye te bazalaki informé to bazalaki informé batali kaka na bafacebook ndenge ezalaka mais oyo tokomela bango tokomela ye bango te
parce que ça pe na bato bazui message yango babengi yo ba encourager yo batalisi yo bate yo bazali ebele c'est na poto ebele vraiment nanti na mokolo yango 3 ans nini obokanisi pour na mama na biso yo atikali na bana mama Yvette. Bon ça maîtriser na ye azana bana qui nango bien 3 ans déjà c'est beaucoup ça maîtriser na qui le bien biso pe encadrer mes alliés tozani batata tozani banoko donc azo kende ma bien ok azo luka ne pe na mukembu azo luka mais so pe soutien zali kaka ba soutenir kaka pour bana c'est ba koli. Merci président Gaou koyoka lisusu koleka na micro na biso ya DKS net bandeko nyonso bayebaki kondo Roger Vikamongeri boleka tana nzela président Gaou makambo ezebele ya kosala ndenge président uti koloba ezosenga ba soutien na bino ezosenga ba encouragement na bino et kosala eux qui en sorte groupe eko balisusu ko kende liboso natongi botondi ndenge ozalaki na ngai pona mito. Merci vraiment c'est pombo nanga Ige voilà Ige osala donc asali fierté ya bana Mundweri alaksi ke yenda ko zala star wa ko remplacer Ige tout bikana mo vanta muchenga na oko et ça c'est moi bien yo na mbongo yo Ige sala vanta ka papa za na mbongo sala mo vanta yo na mbongo mbongo combien aïe 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 maman Yvette l'exa bana na caméra bana bazana problème de sa caméra mais dis-moi il y a mobali à se défendre ba fanatique ya papa Mundweri fika oyo bazali bana ya papa Mundweri bango yeyo en tout cas peut-être boye baka bango te mais lelo après 3 ans na sepe comment la bango lisusu baza à bonne santé en tout cas bona ba beauté na libéré bino bokende na bino mama Yvette maloba nini oyo ozalaki so ozotala na bilili soki papa zolo bande bandai kosekisa yo makasi te en tout cas ba théâtre papa ils a kosekisa ngai linga za sa avantage na ye wana linga abandaki koloba ke akende mwasi na yao meme na poto po acha vernika na poto azongi bon en tout cas ba théâtre papa ils a osala nga bien linga bande do lolendo wana bande ko sele za ki bien mais za ki vina été za ka ba donc sur scène nde azaki na ba avantage wana po za ki rôle mingi ya za ki ko leka za ki rôle avantage absence ya ba président belé ya ba groupe ya théâtre na merci action de grâce à mokola lelo elobeli nini vraiment. Bon absence sango elobeli ngai vraiment donc et ça na ko kolobande nini parce que na ebité soki président ya Lisboy Alexa qui communiquer bientôt abengaki bango po aebisa bango ke eza 3 ans papa Mundweri depuis atika biso le londe le 30 mai na ebité soki apasaki aebisa ki ba artiste comédien mususu to parce que oyo basengi awa eza messe ya action de grâce eza pe basangani na donc groupe na ba quelques dirigeants ya chorale parce que papa Mundweri pas qui dirigeant na paroisse ou et voilà donc papa Nabiso azalaki dirigeant na kati ya paroisse Nabiso Saint-Agnès kota la papa asali mosala na ye ti atiki biso na nzambe message nino koki opesa ba artiste nyonso otina moya lelo pe bazokoba kosala mosala na bango na nzambe. Bon message na koki kopesa ba artiste comédien iza mosala ubandima basala ngo malamu nzambe na bonde la mingi pona bango parce que lelo to ko papa Mundweri akei mais artiste bazali art ekoki kokufa te eza kaka donc basala ngo na malamu nyonso pe bayeba ke tango muninga akei atiki pe libota babosana ka penza libota ya bandeko na bango te o bazotika bana. Message nini ko adressé na maman na biso maman Olive Lembe Kabila. Message nanga eza boye pa maman Olive Lembe maman na bana ye azarata unoso na biso atika biso ba veuve artiste te vraiment a sale la biso oyo ye akokaka chaque fois abengaka asungaka biso donc yango chaque fois na lobaka nzambe abatela epe abaxele mikolo ebele na sa moyo oyo.
Merci beaucoup Maman Yvette koyokayo koyanola na micro na biso ya DKS net nino kokyo senga na ba fanatique nyonso ba diaspora nyonso ya poto oyo babandaki osepela na masano ya présent na biso DFM congé Vika Mundweri nino kokyo senga na ba fana nyonso baza na Kinshasa na poto na Angola na Luanda partout dans le monde. Bon elo on osenga na ba fana Mundweri chaque fois azaki koyebisanga ki Yvette naza mutabato naza na ba camarade naza na bato balingaka ngai mais kotala boye depuis akufa eza na mingi pe na mona bango lisusu te na mona bango lisusu te ba mona na raté mais na osepela oyo koyoka peut-être akolanda émission oyo vraiment soki nzambe atie bato nyonso bakolanda toza na problème makasi ke lelo touti cimetière lolenge tokutaki tombe ya papa eza mawa ngai en tout cas naoki pasi mingi komona artiste mne na mboka tombe na ye ata bakenda bachaye place wana mais balinga bachata ata moye zalaki ke bachango ata na ba norme bien po lelo ndenge za bongo e bando zong sabiso mawa po chaque fois to bando luka to kende ke to chaka ba couleur donc e bando pesa pasi tala lelo to kende kina mwana mobali o aliboso tango amoni en tout cas ndeto za boye na mesa kokita za na ndako fièvre salié donc yangwana soki ba che tombe e kozala malamu moni so ba che tombe koki ko mutako ko kende to ko kende te e kozala bien donc message nanga na pesi na bakonza mboka na ba diaspora ya poto na ba camarade balingaki Mundweri na ba artiste comédien nyonso na pesi bango message wana numéro ata ya leki ya mwana oyo koki opesa singa bato bakoki obenga yo na nzela na ye ntango mosusu soki lisungi ekoki okomela na maboko. Bon oyo nazopesa eza numéro na ngai moko donc plus 243 90 33 34 538 bandeli plus 243 90 33 34 538. Président DVD Valise Yanzambe yondo zalaki chargé ya programme ya maramunyo sonenge leki lelo nini oyo otali na mosika oyo na ba jour à venir okoki ko bongisa pe pour que l'organisation eko ba koleka lisusu malamu ndenge leki moko lelo. Merci vraiment pour la parole. En tout cas mingi ils belé ils amay belé bon yakoleka tiondo moninga boye ata toke to bongisi me viazaka na ba etamoko toko bake ya matlo Roger Vika Mundweri, autrement dit Ditro, le PDG du théâtre congolais. Ah mon cher, ce qui okei omoni eta viaza nango kuna au méritant ote directement nazo lancer kaka message nanga na bakonza mboka pe na ba autorité nyonso en tout cas tozo senga na bino PDG Mundweri asala trop na bamboko yo pe oya tika eza devoir on ba non biso tout un moto ba PDG mais nanto battre record ya ki PDG na été ti lelo azate mais batu ba oseka be stress ezolongwa batu ba osepela mais na ita wana kwa za wana et ça la passe na part nanga na organisation minga bon sezali po lobby to sima lobby to sala ya koleka o to sali lelo mais sous ces aka ke bandeko nyonso o bayebaki Mundweri o bazalaki na ye permettre na musika nazo lancer appel oyo lokola moto yambo ya fondation les amis de Mundweri sans frontières où ils sont partout tous en posa na bino ba oza libana mboka na baina na bana parler Mundweri format trop ebele boza na miki libanda boyebana ki grâce à Mundweri ata biso na parler surtout simba to sangana mo muke babi ndeka tonga zala na ye pe to sala appel na bandeko nyonso ba diaspora nyonso boko talikambo pona nga vraiment na olia lino si c'est vrai ba vrai ami bazalaka to bazalaka
to na posa na bino baleki oba kufi sima Mundweri to moni ba pululu baza mo ebele badadi kilambala basaleli bango ba pierre tombal et pas bato côté na bango bo excusenga ba comédie o peut-être bo que loko c'est choqué yo a ba côté na bango neni bato mais basala organisation ya bato baza nanga mama ya njili pour ceux qui pour ba comédie nyonso mbele batushaki bango banana d'abord na président Mundweri pour ya kufaki avant ba mususu o basali ba pierre tombal c'est que ya coterie basala ki ya ba elle na bango ya koto basundoli changu non mais ça n'ont rien si c'est vrai bon moko boyoka nezalaka boko tel kamangoti tout ça quand ndenge salama ba $20 ba mususu pe to pesa ki ba $20 ya ba contribution mais ngam na biso ti lelo na manquer ba mo pour noka kanda zo matanga fort mais na bike to longa pe na lelinu na bike ndenge za wana na 4e année ozoya sina beka derrière na métropole que to kenel sous côté peinture il faut pierre tombal yango nazo sa mutu nyonso mama Yvette numéro on appelle ça qui fait na appelle numéro nanga oza moi idée moi loko ezali awa transparence ezalaka biso to lingaka bato oyo opesi batangi kombo na yo po awa opesi to tangi kombo na yo oyoki kombo na yo te o déclaré oza libre en plus 243 89 14 11 777 plus 243 89 14 11 777 ba président ba plateforme ebele ba été bon et là on a rebaka que pour moi na beti ba machine ebele te est-ce que que famille artistique na biso liwa ebeti support na biso to kufeli moko ya ba actrice na biso ya mboka est-ce que il faut on a vu information na tongo leki na moto apesinga yango ndeko moko ya biso ya moi chauti kotika biso donc pasi lisusu porte yango ifungwami lisusu nga bato mingi babenginga tema bebe ke mambo oyo zena bo nanga mingi babenga ba s'excuser bon so ke na niveau ya famille bon ba mususu bakendaki déjà tongo bazui susu makasi ya kozonga te pour nanga na bika ke elo epixi ba mususu ba peut-être mama matanga o pa ebiki ngino matanga te afana na parler abonné ko ya to belo au monte parce que vous payez par ya ba cotisation et outil na ba président qui ya ba plateforme oh d'ailleurs tout cela bien TV radio T na bike na zolo le cola organisateur na de kolanga chodi to tambusa micro oyoka to zui ata un franc mutute les amis de Mundweri sans frontières na Lisbonne original e kambami na Yemel président Gaou de tout ça là na parler pour makambo ele kandenge leki to zui mbongo mutute message nini opesa na ba président ya Changu message nini opesa na ba artiste na biso nyonso ya ville province ya Kinshasa na ba ndeko na biso baza na ba province ya mbongo na biso. Oui, merci beaucoup na bara toujours to saka inia to lingana yo linganga na lingayo supporter faiblesse nanga nga pena supporter oyayo to za la vimelo loko bana tata moko pour famille artistique za munene alors soko monika ke nga dividi valise nzambe na leki wana mamuna ko kende te to na ko zala te ya déjà bokabwani neti nga bona mona ka ba acteur tout ba leki nga ngande mo suka na bango en tout cas to lingana surtout na obeta sete na Changu bokabwani mabe to lingana ndima evra muninga soutenir muninga boni la pona ye ata soko bika ka mo apeka yebisaka nzamba sima motema abuka ndeko kasa nini akita po totambola elongo. Et voilà, nabengi bandeko nyonso ya Australie, nabengi bandeko nyonso ya Norvège. Mon boss Josué DKS motema ya mama Laure Yongo. Mama talaka ndenge valise abeleli donc ndenge kaka bomesana kosunga po kosunga
et que na ngambu na bino et resala bien zali. Donc c'est un appel oyo maman yé moko a lancé et puis na président DVD valise ya Nzambe pe abwaki yango. Donc tozalaki awa na misa ya papa na biso Roger Vika Mundori, papa oyo azalaki nyonso pona ba comédien, azalaki nyonso pona bandeko na biso ya Tchango, azalaki nyonso pona mboka oyo. Et je dis un grand merci na maman Laure Yongo moto Simbi Boss Josué DKS, et sans oublier bandeko na biso nyonso boza na Australie na pesi bino bambote bana nyonso ya Norvège. Je dis aussi un grand merci na mwana mboka Aristote Sanga, le moindre de tous. Je dis un grand merci le jeune coordonnateur et non qu'un finda umelara pemeni ya papa ou papa nde motu asalaki bana bazwa mapapu bapumbwa. Et merci na bandeko nyonso bolandaki biso boko bako commenter ko liker ba vidéo na biso et boko bako s'abonner na chaîne na biso DKS net bokozwa lisusu ba makambo ya malamu et puis ya sika po biso awa ba variété na ba nouveauté ezangaka te. Donc quant à moi, les Goliaths de la presse congolaise, route numéro 1, bon matin du monde, je vous dis bye. Hey yo, hey. Mama. Oye mali sasa nini? Oye mali sasa nini? Na tongo boye. Boka motebo gangate. Eza koko mulunge. Na lobi na bino, bo tambula ki trop. Bo s'abonner trop. Tanenge pine lingoli yangai. Pousse nanga moko, mais pine e lingoli yangai. S'abonner massivement. On a français balobi, tandis que les soi-disant les sens que soit qui me passe que. On anglais balobi a kutumeki wantu. On a chaîne zaka moko. Ebimi belé, totali bangote. Ebimi belé, t'occuper bangote. S'abonner massivement. Nabi massivité massivement. Na lobi na bino s'abonner na massivité. S'abonner massivement. S'abonner, ça ne sera pas mon corps. DKS net. Mais DKS net. L'actualité zébélé. Olingo mona ba théâtre. Okozwa yango. Olingo mona ba information. Okozwa yango. Olingo mona ba mission éducatif. Okozwa yango. Olingo mona sport et loisir. Okozwa yango. Frère Eddie Minzel à Londres. Après Sofouga en Allemagne. Maman Mimi Kos en France. Frère Eddie Minzele. Papa Moulunge yoyo. Olingo mona ba gag, ba série télévision. Ba série oya bien. Ogozwango. Chaîne ezaka moko. Totambula ki mingi. Kote kuna. Balalia.